Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter, un verre de jus, un café, du thé, je ne sais pas quoi moi. Alors, installez-vous parce que naeli bino makambo. Bachobe, bazo condamné le pasteur Mike Kalambai. Aza nzambete, pourquoi lobby boye, patati patata. Biso ba Congolais, tolinga komi mama trop na mupepe. Oui, toboite Mike Kalambai aza mabe, aza nzambete, pourquoi lobby na muto akufa et tu. Mais bon ça n'a pas été Dakumuda Newman azalaka pe mosantu te malgré bongolaka motema mais azalaka mosantu te azalaka pe na mabe na. Qu'est-ce qui avait fait que atika musique ya mokili akoma kosambela? Il y a deux choses. Alors na oloba trote, installez-vous confortablement dans le monde de l'histoire. Obozo mona oza ndeko Dakumuda azo expliquer biso eloko nini sala makamuni ni ya mona eloko nini kitisa itina se aloba na émission moko boye akoma kolala na église akoma kotambola na moto aozanga tana 1000 francs ko chaque crédit bomoni shit wana donc shit ezaki makasi. Alors ngana loba trote na ochila bino vidéo oyo tolandango together na bino boyo ka bino moko makambo elobami awa tozala au milieu du village. Ceux qui toyoki likambo toza rateka na vent ya batu nyonso toza ba sentimentaliste biso ba congolais toza bongo to comment condamner muto ya sali mabe mais tokota na sous tokota to analyser makambo hein. Donc c'est ça. Alors ngana otika bino no bolanda vidéo oyo et puis bon pesa ba point de vue na bolanda ngo tina suka ndeko ya Dakumuda comment est-ce que azo expliquer parce que makambo yo tokende nango malembe. Que son âme repose en paix, soit na bembete, samba pene bembete, mais bolanda, qu'est-ce qui avait fait à ce que Dakumuda akomati na niveau wana? Po abande ko bela, n'oubliez pas que abela ki azaki na problème à diabète, azaki na problème à sucre, to bien robisonyonso, parce que soin vraiment, ça est presque 2 ans à maladie, en tout cas traitement azaki vraiment ma capacité. Alors, étant que pasteur, pourquoi pas bandegone pasteur basali ata cotisation batindi ata azwa soin na poto webi ke na Congo na biso pour ba soin approprié il faut oza na mongo belé pe na hôpital ya bien mais webi comment ça fonctionne. Alors sans plus tarder mes amours, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. Boyoka isika via da kumde kota na pasi mutema malamu za mabe. Na 4 émissions, je vais vous décortiquer, même s'il n'aime pas moi, je vais le faire. Nengenini Dakumuda a longwe neska zalaki pour acheter à Koyanase. Je veux le faire. Comment le pasteur Christian Dakumuda, Oya Sali, Oya Binisa qui monde entier, plus de 20 ans, et aujourd'hui une nouvelle à Bongoli Moté, Marmosé Lanzambe, et c'est là qui ont dengeni. Mabé. Mabé. Comment ça? Ah, mais parce que, attends. Ça fait plaisir, biso to mona to bini balinda linda, to bini banini, d'un coup, abani ko changer petit à petit. Il le disait, hein. Aneko lo bango ke na mona neti ke ne mulaite, na zo mona neti na mona neti ti bon. Atiki na épée bon. Biso ça y biso plaisir au début, au retour au début, hein. Oui, au début ça y biso plaisir parce que star la famille. Nini et ça la pasteur Christian atika musique profonde. Frère Patrice Mtakoye parce que na bango frère Patrice pasteur nani je sais pas trop de nom là pasteur Denis c'est eux qui savent. Moi je peux pas savoir, c'est l'appel de Dieu qu'on et yaka
Mon frère, ça c'est une question que je ne peux pas répondre, je ne connais pas. Et le retien d'Agia bon nom tema, et voilà nous amener. Pourquoi tu sois habitué non? À quoi maison t'es? Balinda na bouger monde entier zaka sirène donc comment kulanda c'est là qui kubanga so ba kwende ne ba komia kubanga yangwana kino akime na monte grand frère ni na même petit frère ne to ke simbaki na yete so na grand frère mon même petit frère to ke simbaki to ye grand frère c'est mon oncle ndiko mama nga comme ne na no yebi comme ne mungongo dakumu to ya baksani da ya talanga dakumu da papa. Oh, mais Dakumu, ils ont déjà non qu'on a yé. Où a fait nous wana? Ah bon? Oui. Dakumu yé. Dakumu. Dakumu. Ça y est wana. Tout le monde y est. Wana. Mon oncle. C'est mon oncle. Et il y a ça da donc il y a papa. Comprends? Da. Quand on dit Nakimbale, da. Papa. Dala. Tala. Ah, Tala papa. Voilà. Mais juste mon pasteur Christian Bézia sous Dakumu de Dakumu Dala. Et donc Dakumu Dala. Botala, Botala. Donc c'est comme ça que c'est un Batala. Et bon, il fait référence à sa famille. Hein. C'est la fierté pour son oncle, ses parents, Dakumu Dala, Botala. C'est pas un nom qui vient de l'abstrait. Non, il est là. Na monaki bâtiment bayaki bayko filmé. Baki ko filmé à Loba. Il a dit des choses lesquelles je demande pardon à Batouillon. Vous venez Kozwa Moutou, vous lui faites dire Nabino Batbolana qui est Michel Bomona qui est Moutou normal. Il parlait. Mais moi je dis, il était malade. Bolobi si est makambo belé. Balobi si makammi batumusu bafingi ebele na mona bafingi balobi ya osoningo ya poto soka boyaki na ye par biso baleki a préféré qui comme il a servi le Congo alingaki pe asenga aide comme tout musicien asenga que non bo expatrienga il a fait. Mais qui t'a dit, ensuite, comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, parce que moi je ne réponds pas, c'est pas à Christian Kimukusu, ensuite à Dakumuda. Hein, star, c'est la star, c'est pas Christian Kimukusu. J'ai appris que sa famille est Sundolié, qui n'a pas été. Bon, si il y a Christian, je dis, si il y a Christian a dit famille Sundolié qui n'a pas été, il a des raisons. Il n'aime pas dire. Moi je veux vous assurer un truc. C'est que Moutouana Sala pona biso lelo mingi basala ngote. Na yoka kinga pe ba ifsa kinga yi osunoli grand frère non. Na sunolité Dakumuda tang biso toke poto. Ngana ke na poto ya na uti université. Ba singa ya kisha so bengo na aéroport. Wana neni président ko 2000 ans. Ça fait 23-24 ans na poto. Na ye Dakunda abenga yo na komi après singa passeport visa ye kuzala kite vebak le mutombo pe à son âme ba tchenga en avion na kinanzela mona konfa na Hugues Kimbukusu pe à son âme to jui avion na ningi ya poto. Tout ba démarche non, à part la photo à kangsanga photo à l'époque na yebi ni elongi ambassadeur ni porte ambassade ni bonabo na kena poto. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à mon grand frère. Alobi a on est na bino biso jour on no zede réunion na Hollande. Toné ko c'est là il s'est sobosong c'est sobala. Alobi montunyo so azana charge. Aïe pas que ça charge là. Au union soit bien que na famille, à qui paie famille. Mon côté na katemno à côté boloko. Na rolinga ngana salianga bino pe bosala ya bino. Il n'a demandé l'argent à personne. Je dis, je suis son petit frère. Batouebi vina été. A sengi mutumbongo te alobi bokende.
Dans l'entretemps, Dakumda est au sa BIS. Ozaki agence il y a voyage Batubayaka. Abimisi Batubakendaki, Ifagi Bazonga, Bamsubakine, Bazongite. Il a eu ses problèmes avec ce producteur parce qu'il y a le baki. Dans ça, et l'eau comme Koromoko et Kotika souvenir d'Ambino. À tel lobby koye langa mabe, mais au moins dans ça, l'eau comme on peut n'abaler qui langa. Et la chose c'était à même abisso na poto. Le vieux là, il galérait à un problème, il y a Bangolo 5. Quand on écoute un document lobby petit nangai, nazo kemba na poto sungangai. Vers le bon, premier tout ça nini. Pesa ngai nini permis de travail, ngana mission to kita ngana agence de voyage, nazo bimisa, to matisa, batu na yo wana. A futeli vieux wana mandako tambola nani, comme on est bani na air, azo yo kangai. A futeli billet Kinshasa. A futeli vieux comme on est bani na air. Kinshasa. A loger a bendi na bureau na BIS. Yakavé au travail na nangai. Dans la tata, il y a des gens qui partent, il fallait pas voyager. À toi, on a baké. À Zuika, on a bavé, on a les 5 personnes qui ont été bon bangambo. À Tcheba, on a liste gratuitement. À Memba, on a poto. Il y a Véwana Air, Véwana Yokaranga. Vie convoitise et sanini et lati. Contre Moutoua Sougné, na problème à Zénan. Moutoua Sounga qui est Dakumuda, Moutoua Sounga qui est. Ve à Salinine. A Bendi Batou, le jour où Batou Faki va voyager. Groupe Moussou va voyager, 20 et quelques personnes. Nous avons vu air. A Kena ko coopérer na Bambila, à Fombila. Dakumuda na bio. Ba préparer ba faire ba voyager na pourquoi na ebite zaki na Camer ou bien na nini moko l'état ba vandi mutu na mutu ba vandi les vieilles il était là nzo na kati ba passager musu o ba yaki ba to mabe ba sali tango bimisi ba passeport azo pesa mutu na mutu passeport pour akende ba bloquer passeport. Moni malheur risqué bandeli. Ba bloqué ba passeport, ballon ba kangi da kumuda. Sur place. Sur place. Nous avons les vieux wana na kati. Donc nous avons ça ni namabe. Papa ba kangi ba memiye na palais de marbre, je le dis. Nanaki na poto. Jour no ki ba bengi ex naye dilitaba à l'époque. Ba bengi ba lobino ba kangi da kumuda ba passeport mutu mo ba passeport nezaki il faut libérer en moi. Et je sais que 6 000 dollars, je me souviens. Batinde de 6 000 dollars. Nous avons 6 000 dollars. Batouana, entre autres, le vieux air. Va récupérer ma passeport à Batou. Baké batomboli ba photo. Na mongo da futaki. Baché Batou moussous. Après, on a un passeport ordinaire, on a une photo au boutier. Voilà. L'État, oh non, bon, ok, bah, libérer, pour libérer, pour payer 10 000 dollars, pour payer son passeport. Les moutons, 10 000, autant mais na paye ça, na longwa na ngambo ya batu oyo. Nous avons tant à ça la nengwana. Bango ba pikoli ba photo ba zwini na 10 000 à payer ça, qui n'a pas ni ba payer ba billet na bango allez. Akimi, entre autres, monsieur Azana Italie. Donc, il y a une équation. Qui est à terre. Donc, nous avons tout mbongo te. O ayebi ka pesa ka mbongo alobi ke ngana pesa mbona ke na komisi mate lukuta bayebi ke ezala makana BIS. So président Baté Belé bayebi ke non nani pasteur Christian Newman à l'époque askroka batu bambongo babia kineme makala. Non oui. Il y a un musicien de bimisere, je sais pas si on retient un musicien. Non, tu peux citer ça, c'est leur problème. Oui, bah lui qui confirme de bimisere. Bon. La prison makala. Dans le lobby na yoboui, même y Kofi Ayoka, il sait comment ça s'est passé cette histoire. Tant on va détourner y passeport on est sanini et calé moi voyager sous
ezate batu na ye wana epesi nini mobulu bakangaki ye na minute wana te baye kotika ye donc batiki ye sikoyo bakolo bambongo nde bakomi kolandela mbongo na ntango wana misusu eyaki likambo Dakumunda bakomi koluka pere na biso afuta mbongo wana moni basusi ediaki pere na biso ti azalaki vivant Dakumunda pa yebisi papa koteka lupango no te parce que ngam nasali makambo na nga c'est papa on a ambition te que le pont pas foutre mbongo afuta mbongo wana mais soki afuta Dakumunda eza biso te alors baye kokanga ye ntango bakangi ye bino boyebi ndenge awa etambolaka ake makala il a purgé sa peine a purgé peine na ye mais avant alongwa na boseli entre guillemets ntango apurgeki peine oui awa na kini ake poto bakangi ye sur l'Europe. Oui, parce que n'a pas de baguette na posa na ye. Basepeli si pe bakangi à l'époque papa Wemba aussi était en prison, je sais. Bakangi asali bolo konaye abimi. Il fallait pas que tout Panzaka Dakumunda dans la prison. Asali prison na abimi. C'est comme ça que ça me Panzaka Dakumunda alia bambongo ya batu. Te alia bambongo ya batu te. Kaka ni ye wana tellement bon qu'il était, quand on a pas sango pe kamata bambongo apesi asoma mituka sabani ba détourner bambongo. Omoni quand on a pas pirier. Donc c'est comme ça que vit à Dakumunda et bebaki. À partir de la prison, souci et kobot sa diabète. Diabète wana est déclenché diabète, hypertension. Les loningazali wana. C'est ça. Oh là là, j'espère que on a bien Tolandi biso nyonso petit frère ya Dakumunda ye moko comment azo expliquer biso place malheur ya Dakumunda et banda place pasinae et banda. Donc il avait deux choses à passer moment moko difficile. Ngana ngina ba vie air wana bazotanga wana nani musicien comme banda na air. Entre le musicien, il y a de polémiques, il y a de problèmes, il y a de rando, il y a de choses, mes amours. Dans ma ambezali, il y a de choses. Boyoki nenge petit frère naye a pesi explication, binomoko boyoki. Donc, à passant à ba moment moko difficile, donc ba tinda ba mbila ya fake, ba lia ba passeport. Donc, yé abandon, si je comprends bien, abandon komema bato na poto. Siko bato wana et osala ke batindi ba fombila je sais pas soki mikanda ezaki ya solo ya lukuta ba fombila ba lié bango bakangi ba passeport et komaki makambo kende zonga futa akota prison akota kenda na poto akota prison vie ya mutu et kenda kabo tout ça moi je peux dire eza ba conséquences ya kisi. Parce que Yemoko Dakumunda boyoka ki de son vivant, abando pe sa témoignage que azwaka kisi, a simba kisi wana simba, eza kisi a succès. Omoni suko ba retombe nango, eza bongo. O simbi kisi, ozo mata, donc souka kisi za ramabe, souki o se repentir te, o lukeli yango délivrance te. Et on mona mutazaki na mbongo ebele a se retrouver na balabala. Azaki na mbongo ebele a se retrouver a zotambola makolo. Donc vie ezalaka bon donc eloko o bazwaka on a facilité eloko bazwaka on a kisi suka nango ezalaka kaka bongo. Bino moko boyoki. Oui, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tomoni la façon Dakumunda a exposé qui batu nyonso. Surtout ba pasteur parce que yé akotaki abongoyaki motema akomaki na ye ko sambela a exposé ba pasteur nyonso baza nzambe te Moïse Mbiye ba Joël Tatou ba Mike Kalambai. En tout cas il avait vraiment cité le nom de beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs oyo bazotambola na kobanga nzambe te. OK, alors tout me camper ko réfléchir. Oui, pasteur Dakumunda a exposé, ba pasteur basaya la nzambe te na bosolo, boye na boye, basaya la nzambe te, basa bato ba magie et tout.
mais sikoyo biso na réseaux sociaux tozala pe banaliste te tozala pe au fait tomeka mpe kotinda makanisi na biso mosika. Oui, lelo Mike babimi travaillera na Koffi Olomide, pourquoi ye Mike musicien Nzambe a travaillé na Koffi Olomide, Joël Tatou. En tout cas, il a cité le nom de beaucoup de musiciens. Alors, il faut toyeba. Il faut toyeba. Est-ce que Dakumuda a bongolaki motema ya solo? Eza point d'interrogation. Tout ça est la sentiment te Congolais, to longola mbuma ya sentiment. Tozala au milieu du village, tozala teka ke na pona Mike Alambai, to pona Dakumuda po akufite. Basambaka na bato bakufa te, mais biso ba Congolais tozala ka soki moto akufi akomi mo santo. Mais dès son vivant, azaki pe na mabe na ya salaki, azaki pe na bato asali mabe. Oui, il n'est pas en ville, le loi qui ça fait mal, mais to mekampe ko analyser to mekampe ko bouger tous les côtés. Alors, ndenge ye ayaki ko exposer baninga ne wana o basali la Nzambe parce que akoma ki déjà mosali la Nzambe. Ayaki ko loba Koffi Olomide atangi ba komona bango ba musicien so ba musicien na ba pasteur basali la Nzambe na bosolo te exposer bango. OK? Ye abandé ko exposer bango wana. Est-ce que si réellement basana bakisi siko ye il faut un make sure que azana protection moko quelque part. Il faut make sure que makambo nga nazoloba oyo protection ngeza prière. Yo oza sans protection, osambela raté, oza la protection moko quelconque te, ozo attaquer batu oyo baza likolo na yo, ba na niveau élevé likolo na yo. Yeba ke retourne nango kozala mabe. Tomoni Dakumuda à l'équipe pour nous dire que Mayoka Mungonga Mike Alambai et pas Koffi Olomide paloba Mike Akokota Lola. Oui, Akokota Lola tesoka Akoti Lola, il faut Koffi Akokota Lola. Oui, on peut dire comme ça et ça bongo. Alors, est-ce que ça peut être solo réellement Dakumuda a monaki Mike soit Ayoka ki Mungonga Mike to ezaki illusion. Nga nazokotela Mike Alambai te bando condamné kaka oui to bike Mike Alambai aza pasteur asa la Nzambe nde baso loba asa la Nzambe do aza maya Nzambe te, c'est tout le monde qui dit ça. Mutu moko so loba bibish ko tato na raté loba Mike Alambai aza ya Nzambe te, loba aza ya Nzambe te. Ngai nazo loba awa ngai nazo loba 50-50 na ko confirmer likambo à 100% te. Na ko confirmer likambo nga na yebite à 100% que non oyo wana asa ya Nzambe, oyo wana asa ya Nzambe, oyo wana kuna asa ya Nzambe te Nzambe nde muto yebaka motema. Po mutu mususu o bino boko mona que mutu oyo asa mo santu ye atambo ya robanga Nzambe ke ba hypocrite baza ba pasteur o ba melaka masanga ba tia na kati ya ba carafe ba tia na kati ya ba bidon ba cold drink bazali. Alors ndenge bazoloba que non Mike aza ya Nzambe te. OK, il y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui avait poussé Dakumuda ko exposer baninga na ye bongo baninga na basali na Nzambe? Est-ce que ezaki Nzambe nde alobelaki ou bien Nzambe asambelaki Nzambe alakisaki bango alakisi que non oyo aza ya yote o poto te mutu ayebaka réellement motema mutu eza Nzambe? Oui, peut-être azaki na ba preuve oyo ke Joël Tatou aza ya Nzambe te, Moïse Mbiye aza ya Nzambe te, eloko boye aza ya Nzambe te. Oui, to ezaki kaka selon omoni mutu kaka boye o analyser mambo zo sala ou bien omoni o meki kotala mo ba paramètre moko o juger directement que aza ya Nzambe te. Ezaka mutu musuto komona boye otali kaka boye o païen, mais mutu wana soka ba buka mabolongo asambela oko imaginer te. To éviter Dakumuda abandé ko juger baninga ba pasteur ezalaki kaka illusion to ezalaki ya solo. Oui, c'est vrai. To ébi que il y a beaucoup de pasteurs o basale la Nzambe na bosolo te baza ebele. Nalandaki parti moko boye Dakumuda lobi alinga kete en église moko l'église wana aloti
à la veille, hein, à l'autre pasteur, nakati ya cher pasteur apesa na bise na moninga ne mobali likolo ya cher. Na tango nango abengi pasteur wana il a fallu place oyo il a fallu akete abengi na oya lisusu te na oya lisusu te. Donc alota kin ndoto ya mabe, cela veut dire que place oyo ye alinga akete ya pasteur wana asaki muto misala mabe. Donc nzamba la kisaki. Alors si je comprends bien, nzambe abandaki kolobela Dakumuda trop. Abandaki kolakise ke non oyo azaya solo, oyo azaya solo te. Oyo asambelaka nzambe na bosolo, oyo kuna asambelaka nzambe na bosolo te. C'est vrai, nzambe abandaki kolakise bongo. Poso ki osaya nzambe, otambo Saint-Esprit akoyebisa ke non o faux pasteur. Soki ezalaki bongo, oui, c'est une bonne chose. Eza eloko moko ya ko otoko cha doute te. Mais mutu ayebi motema ya mutu ezaka nzambe. Lelo liwa Dakumuda eza cause na makambo ebele. Bolandi petit frère nae alobaki place malheur nae euta eza ya memaki batu na poto e ba escrokaki ye mbongo wana ya komema batu na poto nde place oyo chute nae bandaka. Akotaka prison akenda koto akotaka prison to ebite est-ce que yangonde esalaki que atika musique parce que akomaki déjà na chute pour son côté déjà 4 5 ans na prison ou un musicien il ba que bongi na actualité hein. Peut-être pas mon que no makamune bando simba lisusu e bande ko simba lisusu te nde alobaki ke abongo la motema. Est-ce que réellement eza yango? Point d'interrogation. Il faut tous se demander ma question belé. Oui, aujourd'hui, on peut condamner Mike. Mike, akenda ke pa ya Koffi Olomide, ba solo la na Koffi Olomide. Non, ko so na Koffi Olomide, oui, ce qui peut-être bazaki na ba relation na bango moko toye ba ndenge nini. Eza ba wa yo ndongo za wana peut-être oza na leki no moko boye. Peut-être aza eza ba tumso aza na ndeko ne moko boye ba yeba ne alaka kuluna. Siko so mo na nzela, opesi mbote. Ah, mona cousin na biso, aza cousin na biso, aza mona ndeko nanga me azaka kuluna. Mais soko moni quand même au solisa eh. Oza ndeko no mo peut-être ezala rola Weranson na Patrice, le pasteur Patrice. Mutu da mutu aza na kona ye. Mais tout le monde a que non, frère Patrice au monde a bon quelque part na ba vidéo mususu bazo fan de sika mona leki na ye. Basolo laka po ba ya na leki basa makila et là on monsieur cause à la boy mais ce qui est comité na niveau ya ko initier nde mabe ke a cotiser na kase ba loge a komi ko asa les promotions album na ye oui et ko salama wana toko confirmer eza bongo ou bongo te non ezaka juste toujours me camper ko tala ba paramètres nyonso. Lelo on peut voir parce que nakala babiloko oyo ya komona ba musicien chrétien comment na bango na ba musicien profane nakala ezaka tabou hein. C'est la personne qui faisait ce genre d'histoire ezaki Marie Misamu. On voyait Marie Misamu na ba Félix Oazé quoi na ba JB Piana, tout le monde traitait Marie Misamu d'une païenne. Mais aujourd'hui au monde à Moïse Mbiye, a bengisi fait rigole à une église à Moïse Mbiye. Au monde hérité Watanabe à qui côté une église. Au monde à ouer ensemble qu'on n'est pas où aller ça. Donc tu sens que les lots macambone comme un angle normal. Alors, ce qui Mike Kalambay à qui est pas Koffi Olomide. Mais tout le monde a ouer ensemble à qui n'arrive pas où aller ça. Mais pourquoi pour le belangote? Ouer ensemble à qui n'arrive pas où aller ça? Muto abete la ke drum mwana nani kakol tout le monde a bango frère Patrice bazakana Weranson tout le monde a bon pe na occasion na manifestation mususu ezalaka nango hérité Watanabe auti ko yemba nzimbo nzambe mais bongo le motema te ayembi nzimbo nzambe tout le monde ke pa Moïse Mbiye bako solo na bango mais soki yo oza mutumo osambela ko s'affichaka trop na bango te. Pour Mike Kalambay, oui, on peut dire que non, Azama Kamboune, ma bien, Salaba dégane à Salaka. Ce n'est pas que non, on a aussi à part ya Mike. Ngambu ma sentiment, on a aussi à part ya Mututi. Oh, Dakumuda, oh nani, non. Dakumuda lelo a Koffi,
il n'est pas sain. Azana mabe na ye. So yolanda source ya liwa na ye eza diabète. Ozala ki maltraité. Ndeko na ye alobi à partir ya makambo wana nde akota prison bakanga ye mbongo il fallait banda ko futa papa bongo linga soki ateka lopango po bando futa banyongo nyonso tout ça yango wana na ba stress wana akoti na hypertension et commissaire na diabète nde lelo diabète ememi. Il a souffert pendant 2 ans. Il y a des gens qui disent que non na souffrance ne wana bandeko ne abandonna qui. Normalement, il a fallu que soit na poto, mais tout ce qu'on na poto te. Azana lekine eti kimboku so na poto. Na diabète a beli soka que na peut-être poto wana alingazo ba soin. Il y a un papa qui m'a appelé, abandi ko expliquer ngabi que non, au moins ezana ba tuebele ba kufa na Congo parce que soin malonge ezate. Ezana ba tumususu ko sana mboka wana poto. Niveau ba rolande la maladie na yo. Oza vraiment na 70% kobika. Ce qui est sa maladie spirituelle te. Parce que ba traitement approprié. Et ça, on voit en Afrique du Sud. Congo, Toebi, pour on soit traitement approprié, il faut avoir beaucoup d'argent dans l'hôpital. Ok? Il faut avoir beaucoup d'argent. Donc, les Waya Dakumuda, Lelo, ce n'est pas que non, tous sont condamnés, mon Tokufina déjà que son âme repose en paix. Lelo Batumi, pour aujourd'hui, tout le monde, voilà, ça Mike chapeau. Mike Kalambai, oui, et l'okoye asali ya mabe, azana mabe na ye, ayena orgueil, na télévision pour dire, Dakumuda, repose en paix, mais il faut koyeba, il faut savoir dire la vérité, mais non, étant qu'un homme de Dieu, wana c'est l'orgueil, donc homme de Dieu, azo sambana mutu akufa, na kati ya chair, ça n'a pas de sens. Un a sens te. Yangonde loko esalike, Mike Kalambai, tout le monde va humilier. Parce qu'au niveau sonne bat balatisi. Pour na ye amonike, asala qui bien. Or et loko asala qui wana, nde memi na shit. Tout le monde condamne. Dakumuda fait ça. Il a dit ça depuis longtemps. Ozalaki wapi pour réagir. Ozaki wapi. Donc, le problème, il fallait depuis longtemps. Baya ko se manifester. Baya ko loba net Mike aye alobi na Cherbourg. Fallait depuis longtemps wana jour Dakumuda bim parce que ba vidéo oyo et oumeli na ba réseaux sociaux, c'est pas qu'aujourd'hui. Et oumeli makas ba vidéo datée 4 ans passés, 5 ans, je sais pas. Ça date. Mais les lots moni ko faire sali émission, à sali vidéo pardon. Pour nous dire que bon l'andate, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, tout le monde peut le pasteur Mike Kalambai a sali mêmement. Yépe a sali émission. A sali émission où tout est à répondre liboso ya bato. Donc, bato so ba pe sa Dakumuda raison. Ba pe ces raisons. Moi je ne pense pas que non, ba ndo mona ba vidéo wana to Dakumuda bande ko ça. Ba ndo mona te et salama kala. Ndé le ba ko répondre, et ça passe. Franchement, et puis si pas si pe mawakati na mitema, nzamba lola sunga, tout ça na sujet à Dakumuda. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Mambo Lobeleza tellement ébélé, on n'a pas de choix. Vous informer sur notre souci majeur. Restez toujours connectés. Tokoya les sous parce que sujet au notre aussi si en haute. Tiba okunda Dakumuda. Tozaka na sujet au. Merci. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.